Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir la famille Isaka Epeli Moto. Isaka Epeli Moto. Donc, c'est-à-dire, moto epeli na kati ya ndako. Balobi mabele tala lola yoka mwana na boti atombokeli ngai. La famille, abonnez-vous massivement sur MK Mbelou TV officiel, votre chaîne. Naïb Sarabiso que chaîne Oeza pona ba artiste nyon surtout. En tout cas, ba Dinachou, ba Pesha Lover, ba Cook. Mais famille botande makambo, barobi spirita, c'est tiki. Ba tubele na défaut. Mais les loto eli pona kolobela. L'actualité nous oblige, en tout cas. Chaîne auto le bela artiste je répète mais mingi family bota mais rien n'empêche nenge actualité ezako obligé biso lelo actualité ya Gatsby na ya Linda Cott toya poto le belango rien ne nous empêche, c'est comme ça qu'on dit en français, hein. Corrigez-moi si on a le bien en mabé. La grande famille makamna yoki, makamna moni, makamna yoki na matoi nanga, je me suis dit, hein, que soit kaboe na motema. Webi pasi o parents yoka na motema na e papa to mama yoka na motema na e soki mwana zo yoki la été. Webi douleur wana ekoki ozala nango ata mwana wana yo te muto bota ye, mais soki azo manke yo oyoka pasi na motema. Lelo otomoni toyoki na émission moko quelque part balobi que non Linda bisika kendaka ba tournage akendaka ko chokoloko si la bisalu o ezali mama na ye mutu moko na kati ya tournage ayokaki abengi ndeko na biso abengami na kombo ya Michou ayebisi ye ke benga ndeko na yo pekisa ye atika koloba makambo oyo azokoloba awa paske batu baza ebele. Mais ndeko wana batangeli biso kombo na ye te, moyen mpe natangela biso eza te. Pourquoi? Parce que nga na yeli bino kaka oyo bayeli biso sur les réseaux. La famille lelo namoni ba intervention, il y a de maman ozo sentir mongongo ya maman responsable. Mais yo kama lobazo bimsana monoko na ye na bi Seigneur pitié. Et pitié Jésus. Lelo po Linda. Si la zo finga mapona Linda et komi problème. Na opesa mo exemple ya mukie. Pape Lomé o aza papa o abimisa si la bisalu. La famille ngana tse la bino boyo ka douleur a Pape Lomé nenge an émission moka leka ki azoloba. Comment est-ce qu'il y a koma ko fingama? Mais en aucun jour, je dis bien en aucun jour, si la leka po ya ko pekisa ba journaliste na ye to batu na ye o biso nyonso to yebi ke oyo alobaka pona sila. Aya ko lobake non botika boy. C'est le loko na monaka herba finga ki mamu. Nde na mona ki ba posta ki ke non pas d'injure, pas de boy, pas de boy. Mais les babanda ko finga Pape Lomé. Alekate po aya koloba. Alekate po aya koloba. Yango il paraît-il que balongoli Linda Cott na SB. Pona Gatsby balobi, il paraît que bamona ki Gatsby na la poutine de l'écriture bazo tambola. Ezali sumu. Na tunika so ezali sumu. Gatsby ako tambola na la poutine de l'écriture Bellevue Candité. Eza péché. Dites-moi la famille. Est-ce que ezali sumu? Toloba ki to leka ka to sala ba analyse moko o ezali loyal ya ba film na biso o ezo leka. Dinachou nenga zo kotisa film na ekuna mon ami olobaka osepelaka na musala dinana yaka lobela film ya dinana. Spirita se uche leka ba biso to sepelaka na musala Bellevue Kandi to ye to lobeli musala Bellevue Kandi.
Les secrets, ceux qui les secrets, bato balingaka besbi, ba yeba lobeli, c'est ça. Pourquoi tu komi okota na ba vie privée? Donc, Gatsby ndenga zawana, il faut comme ane lo kwa ntaba bakangi singa na kingo, sikana so meme be, kutu kutu be, kutu kutu be. Allons-y un peu comprendre. La famille, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Papa Lomba fingami makasi. Afingami makasi. Papa Lombe wana ba fingami penzo so sentir que non oyo kina douleur obi e o penda so azaki papa na ngande na ngana intervenir. Mais otalika bobi amakamsu peza ya Holanda te. Siko lelo po si la zo fingama na kombo ya bombo Linda Cote et comme problème. Et comme problème. Tout ça posa ka hypocrisie ezalaka kaka ndenge moko alobaka yimo si la lobango hypocrisie ezama kasi na théâtre kasi esu boyebana na bino ke hypocrisie ezalaka bokumbana nango bongo vivez dans l'hypocrisie pour que bo avancer mutu te ayaka ko blame muninga to ayaka ko indexer muninga musapi pour bino nyonso tu bozo vivre tozo bote to biso so tozo vivre na hypocrisie. Biso so tozo vivre na hypocrisie. Pourquoi mamakam na bino nyonso to le kabo zangisa kokota Belleville nga na yembite soki artiste ngwana o amona ki Gatsby na Belleville bazo tambola na boulevard kuna soki boulevard Lumumba soki boulevard 30 juin soki boulevard de cinquantenaire soki za komba kombo ni ba kombo pese kima na mtu. Pona nini te ye moko abenga kika Gatsby po mona niveau ya songi na niveau ya kimutema mabeza akati ya internet. Le quoi ba yebi ba comprendre que si la linga Gatsby mingi awa faut faire quoi? Diviser pour mieux régner. Au moni baning batu ba otambola ozi bango vidéo soki za solo otindeli sila pour que sila asala nini. Point d'interrogation. Wana ezana sous-coulisses. Wana ezana sous-coulisses. Mais o eza penda boye panza ni boye penda ok non. Proche penda ya sila ye moko ya bimisi yango ke Linda na ba tournage atongaka sila. Linda atongaka sila. Mama o alingi mwana na ya osani. Aobenga mwana. Ma fille. Omoni ozo sale za boye te za boye sala boye zongisa boye tala boye otalisi mwana njela quand il y a l'amour supporte tout. To mona ngona baba bala moi si papa na mama mobali mobulu nkakuba mais mama tema zala na bolingwa papa aluka sala nyonso tu papa koma ndenge ya lingaki. Siko so bolingwa ngo pende ya solo ezakande bomba oh Linda bomba pourquoi koya ko étaler Linda boy boy taler pena na mutala ka penza ko mutala ka meneza ko takata tuku quelle trahison la trahison baba la trahison hein oh ils a trahison totale la famille je me dis oye basute o mutu ninyo ko zanae mutu ninyo ko zanae o izake obike pende do makamongo ekomika keba ova na batu me ova na batu na bokebi oye bate nanya za nani pembeni na yo entourage ozana bango zo bate nanya ko ndungisisa yo makamsusu kutu oyebi même pas. Eza ba triste réalité ya ba makambo oyo tozomona lelo na monde ya ba artiste na biso la famille de M Kambelu TV officiel. Na bena ya non na yo senga non bobimisa na komba Belleville na makambo na bo soto oyo bozo sale bozo bo pota na bino bo sili sango bino na bino bobimisa Belleville na makambo na bino. Mutu aza libre Belleville akanga mutu te na kingo to azu akange sentir na loketo azo benda yaka tambola toke na nga baluka na nga toke boezonga boy. Gatsby aza responsable, aza mature, il sait comment prendre ses décisions. Et puis c'est un intellectuel wana to boya ngote. Tanga asali likamuna il sait pourquoi il fait ça. Il sait.
Et puis Tobosana te Gatsby wana avant Ariana SB, il était d'abord avec Belleville Konzi so botan ba vidéo kala Belleville ba osa ba bilo na manga ba bilo na ya ba aide o ya ba ONG. Gatsby azaka wana malgré bima na monde théâtre était. Pasi nini bino boyo kana mutema soki lelo Linda afingi sisila. Bo capacité pour Pape Lombe peut si la afingi sa Pape Lombe pour bato balinga sila baya ba finga Pape Lombe. Oui, bato balinga sila baya ba finga Pape Lombe. Po ngande na zabu ka nde na zana mama na ngabo na yoki mutu oloba mabe po na mama na ngatuka na odasuke. Na odasuka na nenga muke na ocha penza Bible pemene parce que même Jésus-Christ de Nazareth, il silika kafashaka na kati ya église. Alors, comment est-ce que bakuki kokomisa temple ya tata na ngai wenze? Jésus avait frappé fort. Pour kokai ko tolérer bêtise te na ndako ya tata na ye. Siko si la tango batu baoya bao fingaka Pape Lombe. Elle n'a pas eu le temps ya ko revendiquer que non, et voilà, vous devez laisser, bien ta benga ba na ba téléphone. Non. Et salamate, hein. Et salamate. Pour ceux qui salamaka tonga to mone nga otika. Mais ti lelo ba chrétien kaka Pape Lombe zo ba 12 na ba 24 na ba 18 na azwa kango pene ya ninga soin. Moindre pépin ka bo chuku azwi ango. Yes. Donc, nalingeka na loba. Et ça la biso pasité. Pourquoi? Parce que pour na Linda si la ofingama. Et ça la biso pasité. Pour na Pape Lombe pe. Pour na si la pe Pape Lombe a fingamaka. Ok la grande famille. Oh lingi basala ote ko sa ngo muninga te. Bino bo sala ngo batu me bolinte basala bino ngo nandeni. Au moment où toza andako. Au moment où toza sur la terre tourne. Toza sur la terre, mon kilezo tambola, et baluke ke zonge matie kiti, baluke ke matie kiti. Dites-moi la famille. Dites-moi un peu. Nengana lobananga mingi penzate. Nengana lobaka akue. Oh lingi te basala yo, ko sala ngo muninga te. Ba mama o bobenga na ba live pona ko finga ba mama o bobenga na ba live ozoye batu makamni nyozo bimisa soki eza na membre famille na yo est-ce que koloba makambo zoloba wana na lundi live na yo ki ba injure ba insulte na bio non mon pays Congo mon pays toi ba professionnel na incompréhension Congo mon pays toi na ba professionnel kota mo comprena ça fait trop mal mais on n'en peut rien. Abonnez-vous massivement, la grande famille. Déjà, mon enfant, bientôt sur Belleville Télévision, tout landa film biswa spiritas, film moko banda qui bien, débat français balobaka tout est bien qui finit bien. Film ane banda qui bien et suivi pe kano pena. Donc on a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Spiritas et Niati et Fukwami et Sukwami et Ningani Spiritas. Tozo zela mon enfant. Focus famille Bota. Focus travail. Focus travail. Bola mo futaka, bola mo polarate. Bakoki ko peso ba kombo nyonso tu na vie. Mais bolamu epolaka te. Nzambe ba bien fait oyo zo sala nzamba otangela yango aomona ngo. Donc pour dire que la famille nalinga eto partager juste moi loko ya mukie. Moi loko ya mukie. Et pesa kapasi. Mabele tala lola yoka mwana na boti atombo kelinga. So bano boti batombo kelio luko tala. Luka yo moko parent tala. Pourquoi est-ce que bana na obota ba otombo kelanga neti biso nde to tombo bana biso bana nzambe
yo mto olanda ngoza mwana nzambe otombokela nzambe po anini le mosusu otala boye kongo ebonga te nzambe na nga natanga mpe na nga licencie nga docteur naozwaka mosala malonga te otombokeli nzambe lobi oke kuna okebi na no nzembo ya DJ Lomboshi obaluki kuna okebi na no Zorbi obaluki kuna okebi na no eloko boye otombokeli papa non pourquoi parce que ozomona que ça ne va pas donc quelque part allez-y comprendre que parents aussi, étant que nous parents, nous devons savoir comment vivre avec nos enfants. Étant que parents, nous devons savoir comment vivre avec l'entourage pour que lobby et betelo pipipi mkomboso pimpipi mkombosote voilà. Ça fait trop mal mais bof. Quoi faire? On n'en peut rien. On n'en peut rien. En tout cas, famille bota na bandeli sous focus. Mon enfant est au banda bientôt. Tout ça on kande toyo kanaka. Tout ça on kande toyo kanaka. Tout ça on kande toyo kanaka. Abonnez-vous massivement sur AMK Mbello TV officiel. Restez branchés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, appuyez la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. La famille qui, mon Dieu, vous bénisse. Ceux qui n'ont tout qui sont tout monde, ceux qui n'ont bête si mon dégommon libaku tout au long, il y a analyse nanga en tout cas bodimbisanga na kamutu. Bodimbisanga penza parce que tant ya kolobezali to ya ka to koloba. Ngana tila bino penda vidéo wana ya papa elombe mais nazuma otila bino ngote mais to kotiaka ngokaka. Merci beaucoup. Nzamba lola apambola bino. Tokutani na mikolo oyo ezali koya.